Shalom, peuple de Dieu, shalom na bino nyonso Rolandanga, shalom na bino nyonso na lingi bino mingi, c'est moi la sœur Inès Nzembani, naza vraiment nesengo ya ozalawana, ya kosolola na bino, et puis na nesengo vraiment na bino nyonso bozo benganga, bozo pesanga ba encouragement na bino, nzambe apambola bino, vous savez, l'humilité précède la gloire, na vie kolinga te ko emilie muto ya za humble. Oyebi keza na batu misusu bazaka so bamoni mutu moko aza humble azana komi kitisa Yesu ko mutu bamona eti basakanela ye mutu bamona eti batuka donc ye mutu bakomona donc babanda ko sakanela babanda ko humilier mutu aza déjà humble omona ke yo lisusu zo lingo humilier yo fina ye vraiment au fine penza na se vieza na ba réalité ndeko nango ndima te esiko ozalelo niveau komi lelo est-ce que okoma ngoti na suka ozana ngoti na suka ndeto lobaka ke lelo ndeza ya nzambe lelo za ya nzambe so boza 12h donc 12h05 eza ya nzambe omoni soko ozana position moko très élevée omoni mutu moko amuke azoya kosololisa yo olinga te dans la vie to koma pona nani oto osololisa nani oto koza na contact na ye nani osoka bengi biso na telefone to welela to yamba nani osoka bengi biso ata bengi biso te to linga ko komele bonjour nani osoka komi message mbala mo biso to ko répondre mais ça na batu biso na komele message o répondre te a bengi yo oyamba yete pourquoi parce que ça na sena yo oza likolo ezana bato bazaki likolo lelo bakiti na se nanango azoko assurer yo ke position oyo za nango lelo oko vivre nango ka longtemps nini ezoko assurer yo 100% ke ba grade oyo mati oza nango 100% nini ezoko assurer yo ke ba ami oyo za na bango 5000 amis na Facebook sans ce qui combien d'amis na Instagram ozana muta ba millions d'avis na Facebook na YouTube est-ce que position wana ozana ngokaka est-ce que position wana ozana ngokaka po bana ko humilier bato o bazana sena yo bazoluka emsuba solola na yo bazoluka emsuba benga yo po otombola bango soko sungi mutu neti ngabwe babengi interview na kende kote moko boye soko moni ke kotango ezo pesa ozana muninga na yo azo senga ozana entreprise webi ke kuna bazozwa bato ozana muninga na yo azo luka me yo kangele utemo lobite na okoti sete bato mangala babebisela bato bisika na YouTube awa na kulaki sete po bato mangala bazaka so bakoti esika bako bebisa yo mto ofuta mbongo so mutu wana kesala tango osala nde yango ofute salaire donc dans la vie il faut koyeba parce que vie ezana ba surprise ebele ezana ba surprise ebele okonzimate ezana ndeko mwasi mo bazaki bien na mobali na ye yoka lisolo epesa yo muto linga ko humilier bato yo muto monaka muto aza déjà simple yo sikozo linga neto kitisa ye parce que omoni neti simplicité wana eza point faible simplicité eza point faible te na lobani bandeli l'humilité précède la gloire bato bazaba humble soki yo bundisi ye ozoluka problème na nzambe muto akobundela ye nde aza muto makasi koleka bato nyonso ndina lobani dans la vie ezamba surprise beleza ki na ndeko moko babala mwasi kitoko babala na mobali na ye bafanda kape na mobali na ye mobali ndo linge mingi parce que azali mutu mo nzamba sala ye vraiment azaki penza bien alobaka bien atambolaka bien mwasi kitoko mibongisaka bien ataka maquillage bien fi wana bafandi bona mobali afanda kaboye bamibotela ikutu te bilo mungu ekomo bime na miso ekomo bime na nzoto donc ba tache penza akene hôpital baminganga babundani ezosila te donc ekoma kozangisa ye fier wana ki bomwasi ekoma osile parce que bazaki na ba jeune mobali abime ake mission de service tant ake mission de service sali accident wana esali ne ebomi mobali miso wow ebomi mobali miso kufi mobali tanga zongi azomona sute metanga zonga ki magena ndenge mobali amona kasute na mwasi ndenge longe mbeba tie na batage babuto elo babuto mabeko kokato atako tale 3 fois te ata bombia okansa okobomba partout na nzoto mele longi
na nzoto kolata roba mudami na elongi mwa yobomba ezati bazongi mobali pe telema bada omona te bakontinue bolingo na bango eloko moko echangeaki te maladi yako mata mwasi babiloko wana ekotaki ye mwasi ayosa nini mwasi ayokufa ntango akufi mobali na susi wana abi na obima na change ndako oyo tofandaki na mwasi na nga mobali abimi na nzela aotambola na ye kabo bakuta na camarade na ye moko abi esala nga mawa bozalaki ka mwasi no mutu andosunga yo sikoyo aza lisuta ntuka eza mpenza mawa mobali alongoli neti abi nga nazala nanga aveugle te naza aveugle te nga namonaka naza aveugle te nasalaki yango kaka nayebiki eza mabe me nasalaki yango mpona mwasi na nga na telema nalingaki ye mingi naboyaki namona ke ayeba ke nazomona ndenge kitoko na ye banda kokende kitoko nezolimwa kitoko nezobunga malema yango moni nakosaki ke nazalaki aveugle mpona tia ya l'aise wow yoka histoire kitoko obiso tosala ngo te dans la vie beaucoup vivre na mutu soka zui malade comme déjà position moka faiblesse. Est-ce que yo poko koka osana mutu na yo osana mobali no mobali no akofi miso est-ce que ofanda vraiment wana eza bakamoko très rare malgré position osana ngo ko humilia mutu te na vie butala na nzambe oyo aza nzambe andimi akita na se akoma mutu eloko pe yo moko sala na maboko na yo leader osala façonner osala na marque na yo osali otie zolo tie miso bongisi na ndenge na yo menzamba ndimi akita amikitisa wana eza nature nzambe ndeko na nga biso batu tozoyoka tozolanda video tozwa vraiment tozalaka kaka te so mutu alobi toyoki tolekisi non dans la vie yeba kofongolela pe moninga porte soki yo se lever zwa moto oyo aza pembe na yo olongola kombo na yo te olongola kombo no te ke ongane na ye neige so na sungi ndeko na nga aza pembe ne kolongola ki neige te elongi na nga etikala ka yango kombo na nga pe etikala ka yango elo moko échanger te to forcer ko changer na communauté to changer ndenge na biso ya ozala oyeba ke moto na sola neni ngasi na leka niveau na niveau na ngate omoni nazolo babino mwasi moko atendeki na mwana bela ki makasa azali na problème barin mwana moke pauvre mwana beli tango akei akena hôpital mwasi ando pangusa aye nga simba mwana ça va mama na bango tika do mama asoso mseye réponse mabe atika bozana pose loko mai po mama zaki préoccupé na problème mwana na inde azali na problème barin tango sali bongo babengi mwana tango mwasi wana tuni abi ozana pose loko abi te atika to wana pose loko te moni mwasi mpe azana pose loko te pona ngo tungisa biso babengi bango na bango ekoki bakoti pa docteur alobi tanga telebi docteur lobani nyango esa mwana nga docteur abi boye abi monde esa boye mwana no zapenza sérieusement malade je suis désolé donc na pesi bino septembre na pesi bino 2 jours na pesi bino 2 jours bo localisateur a bien oya kozapenza ozala penza akoki kopesa rien pour na mwana pour mawa trop tango asali bo mama simbi mutu ayebelo ka osala te mutu wana pe oya kombaka azwaka kazo kombola naye akeka ko nyuso leki bia longwa akenta makeiboye baluki na famille basali tout barin o baoya nango ezo simba te za ezo zala compétente donc esimba te tango sali bongo basali nini mama na kei jour mususu azongi deuxième jour azongi docteur alobi na ye mama na nga surprise abi surprise to moni mutu andimi songa yo apesa rein ya mwana abi mama na ngai docteur nani yango andimi abikisa mwana na ngai nani andimi abikisa mwana na ngai anjo auti wapi yaka na ye s'il te plaît docteur na pesa ya ta merci yaka na ye soki na futa abi oui azana ye awa bakotisa boye mwana musala oyo abanda kokomba na pas docteur mama natali azangi maloba atali azangi maloba bi
mokili eza compliqué ayambi mwasi wana biboye mokwana na ndo solola na yo yo bando okipe nga te nga na bungisa mwana nga moke parce que azalaki pe kana problème barin nga ta nangi na pesa ye na nga na oye pona kozongisa mwana ezalaki compatible te yango esimba te mwana nga kufaki to mwana nga kufi aloba na nga mama mokoko mona moto azoluka mama pesa ye pona mama wana asouffrir te ndenge yo osouffrir boyoka histoire ndenge balukaki boyoka histoire ndenge balukaki moto abanda ko néglige ye moto asungi ye na vie nzamba za wana le panier circule encore le loko pesa yo lobi apesi muninga pesi wana nzamba kokanga makapa mutu mote nzamba za nzamba mutu nyonso nzamba za nzamba bekolo nyonso eloko sala na Kongo lobi osala na Angola lobi asali na poto biso moto utomona awa magena Afrique baloba maladi zali maladi oye uti ko simba awa na poto na Afrique bana bango bien donc examen on a vito yebaka yango zo na professeur moko asala ki examen na suka ezali pona bato balingi bakoma ba star minene siko na examen ezaki kana question moko question wana ezaki nini batuna kombo ya mutu apangusaka na classe bana classe nyonso mutu ayebaki kombo na ya zate et puis bango nyonso bazwaki zéro bakoka kozwa te po examen ezaki pona kokoma star na mokili okoma célèbre oyebana bayebaki mutu apangusaka classe na bango te so kombo na ye nani. C'est triste bazwaki te dans la vie soko olingi otombwama nzambe linga nde nzambe atombola yo nzambe atombola ba orgueilleux te nzambe atombola bato baza simple yango ya moke na na partager na bino bosabone massivement nalingi bino mingi nzambe abatela bino na bosana te ba dédicace pa ya la grande Nico Singakuvu Laetitia Nisenga Blandine Balila Jinage Paveviette na pesi mbote epa ya batu nyonso o bazolandanga o bakolandanga nzamba pambola bino merci beaucoup.